charme na ye protéger kanga lokola lichombe na couveuse okomisi nga lokola rescapa naufrage titanique kolina na ya diama Gisèle Umba nana lobe yo mon amour téléfortifia de mon corps en cas de rechute alingaka na bondelaka elokola bebe ya emwa ekila monena pesaki nga ngumi ya suwa ye te o paske nzoto na ye petepete lokola na malemba kolina na ya diama Gisèle Umba nana troublé yo mon amour. Merci Gisèle Umba diama noir. Les lotoye awa toza awa na Angleterre na Londres. Donc tu ko kuta na ba na Angleterre. Toto na bango mituna to bandi pa ya kuya lo bakembisa. Azu révélation. Révélation ba lobi nini? Bo fanda, bozo bakiti, bo bongama. Mamba mboka to éviter. Makamba ba église to éviter. À tout à l'heure bolanda biso. Papi les rois carte illimitée formule Souka sponsor à Diamant Noir en tout cas tozanga raté photo le ba mingi bo vanda pour la biso. À tout à l'heure. Yenge ya kuya lo bakembisa. Yenge Gisèle Umba Diamant Noir. Merci. Lelo tozana mboka na yo. Ningi tolobaka. Boni santé, boni Congo dia toti la boni makamnyos. Matondo mingi, en tout cas santé zali malamu mingi ndeka omoni ba koko bazo batela. Congo dia toti la pe zali na kimia. Pe makamnyoso ezokende malembe meto komaka un jour. Lelo to bandi to na question na biso kara moko question eza makasi mingi ya kuya la zui révélation malobi pana matondo mingi na simba bie yo moko simba simbeli pour na respect. OK ingeta en tout cas bandiko balandi na pesi bino bambote mingi ono so bolandaka Diamant Noir TV bambote na bino pe ba obolandaka ya kuyalo na Facebook nanga pe na page ya Facebook nanga ya kuyalo. Donc bambote belé bisika nyoso obo landa biso lisusu révélation vraiment nakanisa ngai moko pende to banzolo bakaka omoni ba événement wito leka na nini na oyo biso to bengaka bato to lamuka to bengaka votre dame makambo eleki na Paris na église ya dame ya Notre Dame ya votre dame na bino ndenge panzani ndenge zikaki nde balakisi ba image ndenge babikeko ekanga be esprit ya peuple à partir ya wana moto ebandi kovanda moto ebandi kokanisa siko révélation nange ezakaka na tina ya nzambi pe na tina ya ndako ya nzambi otobenga ndako ya nzambi donc yango wana ningaki na loba ki vuma tete ofona lobango na moto atuna ngango parce que na ndenga molimo na kokolo bango pe nga moko na ba émission mais natala kamba moyo po bengo biya ko na zoya nga pena po nga na mona ndesika bakoko batindi yo ya bana nga po ya otuna nga makama révélation oyo mais oui siko yebisa biso révélation okasi yonto bito ina mboka na yo bimisa biso révélation e bombami makamba Paris eye awa na Londres révélation nange ezali ndako ya nzambe ebandina na ndako ya nzambe pe ko ekosuka na nzambe na kanisa mingi bazwa choc parce que ya kuyalo déjà telemelaka eloko babengi christianisme na ba religion nyonso eza na sima parce que christianisme mote dominant christianisme mote eza ebele trop na peuple congolais après ba religion mosusu pe eza na ebele na babele na biso donc yango to na lo ba christianisme mamoto monaka Jésus donc aza lokuta na mabeye na biso eza ya solote o yango na komba ya kuyola bundaka nango même si bato baboyaka parce que eza peuple aza aliéné spirituel aliéné mental donc peuple aboya kondima ke Jésus eza makamba lokuta pe religion eza nango business sikoyo donc le kozwa révélation onga na lobi est-ce que déjà na combat moko na sala na bato ki Jésus azaki lokote na bunda na kanango pe bato ebele o basala combat o babunda nango sikotongo ya sus na ndenga nzambe parce que bato ebele balobaka ya kuyalo aboya ka Jésus mayebi quand même nzambe parce que bato batsa nzambe on dirait maçon donc bato ba considérer on dirait
nzambe azalaka mason moko avandaki azotonga mokili pa do yango nzambe kaka sunga biso donc on dirait mason parce que tant tolobela mason tolobela eza moto azosala ki maçonnerie donc moto azosala babiloko azotonga sikoto na zui révélation à propos sur ya nzambe nalobi mais nayebi te so bato siko baomona nga nani mais nde nalobaka nalingaka nanga te bato balinganga nga nalingaka bato balandanga ata oyo baboyi bazebele mais ata moke baocomprendre bazali révélation nanga eza na ntina ya nalobi baéglise bomoni oyo bobengaka votre dame entre parenthèses notre dame eziki na moto eza ki freemason franc-maçonnerie moto esala babiloko wana nyonso mpo bakanga baesprit ya bato nde balobi bazobongisa bakofuta badon baopesa bakado baopesa bamillion bamilliard mpo bakokosala yango su te bakokoka kosala yango te bomoni babiloko oyo eleki na kati bakokosala te bakokoka kozongisa biloko wana te oyo ebebi na kati bakokoka te do yango netindi nde eza bona minute okobanda yango epelaki efongoli baesprit ya bato ebele efongoli esprit ya bato ebele ndeka bato mosusu baza bakangama na bango moyo fongola bango eza te bamosusu bakufaka kaka na buzoba. Troisième fortuné à France apesi plus de 100 millions 100 millions problème eza te po bomona esika ki inflammation eza makasi parce que il y a des bateaux bazo souffrir na maladie na mosusu ovivre ka na nzala mosusu na hôpital même ici na bapoto omona ba français mosusu bakoma olota biloko esalami na France na ba français bakoma osofri na mboka na bango azolokota biloko olia mosusu bafutaki 1600 omona ndako neza 980 futanga otia ba dépense ba crédit banini aokoko vivre te mais jamais bato wana ba milliardaire wana baoloba teke topesa mbongo na kesi po babatisela ba français salaire ezate baopesa te mais baopesa ngo na biloko bo parce que bayebi ki esike kanga bango yangwana donc so ba perdre ngo bakokita bango nyonso donc so oyoki moto azoloba ke apesi aide ni na makamande ngwana fo o comprendre déjà moto aza esprit fo yeba ke moto aza moto ya aza moto franc-maçonnerie donc so oyoki moto même ataza congolais asi congolais na moni congolais apesi Moïse Katumbi na yokaki na affirmer te mais na yokaki Moïse Katumbi pa apesi quelque chose kuna pona ko soutenir. En tout cas, mona ende na monaki malobande na yokaki mais mbongo nde na moni ebisi bino soko moni kaka ke moto oyo alobi kalinga soutenir makambo wana oyo eziki wana babike kwa satanique wana eziki donc fo moto aza moto esprit abenda filme a comprendre malamu ke babiloko eza baje parce que bato ba souffrir bato bazo souffrir mais bambongo na bango ebima te po esalisa bato wana donc bala moko bazo aider babiloko wana mais on a lobi à partir wana ba makambo ebele efungwami sikoyo biso nyonso nga kutu ya kuyolo nde nazabo ina sala ni nanga chaque dimanche bato balandanga na Facebook chaque dimanche na 10h juste ya Angleterre na 11h ya Paris to sala kanalo bakanda kwa nzambe izaliao parce que moutaza na besoin au rappeler ka babiloko ne baloba tango longoli moto ne lamba opesa ilamba mukule ya mususu olongoli na Jésus lukile Jésus mususu olongoli na Bible tuno livre ni siko na kotanga donc tango poso luka ofungula bato mo esprit faut memler na technique o ya kendelaka comme kongola koma trop nde ba français na français ba benga église ale biso to benga ngonda kwa nzambe ngape na sala système ya nda kwa nzambe sans que pe na penser sans qu'il n'a pensé pe sans que pe na zo révélation oyo ngape na benga nda kwa nzambe mais to ne ko vanda ne ko kanisa na lobi ndako ya nzambe ndako ya nzambe ya mwana to sala ki nini conférence to sala na Paris oyo yaki retard oyo okutada to sito panzani conférence to sala ki ya Paris na kanisa to bandaki na nini wana ya ndako to bandaki na nzambe to bandaki na mo ya nzambe ne nabi bato musuba ozala choquer lelo ya kuyoka makambo oyo na lobaki nini na kati ya conférence wana na lobaki boye nza na kasaba ndeko nyonso bolandanga bandeko nyonso bolandanga na ebike bona bilo ba fait majorité bo ba faible en esprit peut-être bo comprendre révélation au pété ou bien message nanga oté mais na ebike ya moko bo comprendre na baki nza yo pendo kozolandanga tant que journaliste na kanisa oyo kama na oloba to lobaka nzambe to ebike ye wana aza mozali siti
ye wana mutakela mokili selon biso nde toyebeli selon bato peuple ninga yebi nzambe sikoyo tobengaka ngo nzambe vraiment ndenga batela nga nzambe pena linga nga mingi nga pena soki yete nde mawa to nzambe azaka nzambe ye mutazo sala biso po tozala nzambe donc tozwa nzambe tosala lokola moto donc ndike moto moko bo alingaka bato wana mususu bato mususu bazokufa linga bango te sikoyo tonga na ye kovanda nga bime comment ça fait-il y a des morts ya pasi na Congo boye ba makambe ebele zo samba na Congo mais toza peuple numéro 1 na monde auto sambelaka makasi na ko ezande peuple congolais monde mobimba biso toza pena peuple unique na kosambela mais toza peuple o azana pito pale na monde mobimba mais peuple moi comprendre na wezati peuple congolais za peuple numéro 1 na prière peuple numéro 1 na buzoba mais soko belela kombo nzambe ngo bilo bato boyebi ko benga nzambe bien mais comment ya buzoba bona kata ba mito a peuple mo bon mais bozo comprendre te pe ke bozana buzoba siko ngana yeko loba na binza na ndenge ki Congo eza première langue ya mabela Congo première langue ya mabela Congo même si toi na chulube ezali swahili ezali lingala ezali ba langue eza nango na Congo mais ki Congo ezali moko ya ba première langue ya Congo soto tena ki Congo tolobi nza na ki Congo nza elakisi mokili nza elakisi mokili soto tie tolobi mbe tota mbi parce que mbe komi na lingala so tobi na ndenga ki Congo tobi mbi elakisi mabe donc révélation ngeza par rapport à ça nza mokili mbi elakisi mabe donc mokili mabe swengana mokili mabe sikoyo mokili mabe sikoto ngozolo ba mokili mabe mbala moko yosko foi ba kosambela ango avola lolobi nzambe merci nde na ina lala ndeko batelinga na tambola kibe olobi na nani mokili mais oui nzambe merci na ina lala otawe mais siko yeba o comprendre que nza elakisi nini mbi elakisi nini nza elakisi mokili mbi elakisi mutu nyonso esiko olanda video o esika nyonso video o ekokuta na yo liboso ya ofinga meka horizonner nza elakisi mokili mbi elakisi yakate naloka nza wise ba mama nza wise do yakate nza to balobaka nza ya mbote nza ya mbote kansi mavanga nza ya mbote doki mokili eza mbote mokili eza kitoko kasi makambo eza na mokili eza mabi nza ya mbote donc nza elakisi mokili mbi elakisi mabi na conférence on a outé au sala le 27 avril na Bagnolet OK na pesi mbuta nga mongana bayenge belé na kati ya conférence wana tozaki na bato mayele o basala ba recherche mingi o pena bato balamuka basala ba recherche ke o na kumisa ba recherche na bino mingi mais malgré nga mutu nangezaka na ba recherche te nga mutu nangezaka na molimo nga mutu nangezaka il faut na yeba eloko na penser nini esprit nanga ezwi nini mais nga vraiment na zana kati ya ba recherche te mais na sepela na ba recherche na bino mingi bosalaka na bambuta nanga o basala ba recherche na kasa ba olanda nga pa na osenga bino likambo ya débat na likambo photo débattre likambo ya nzambi photo débattre likambo o ya nzambi parce que yangwana ezali deuxième aliénation par rapport à Jésus donc nzambi elakisi mokili mabe siko na ba recherche bolobi ke nzambi elakisi dans l'autre sens elakisi lokola énergie ekoti donc parce que elaki to ba koko na biso ba koko a Congo ba oloba nzoyambi nzambi sikoyo ngai nazana ngana kibokoko ngana landela kama makambo eza ya bokoko nanga donc ngana lokola koko ngana koko moboy na yebi nanga français te koko moboy na yebi nanga anglais te koko moboy na yebi nanga balanga bapate ngana yebi kama langa mabe nanga siko naza devant koko moko ya Congo o keto na lobi première langue ya Congo eza langue ki Congo tanga lobi keba na nzo keba nzo ndako wana eza mabe donc nzambi nzoyambi siko koko na oloba nanga ngasiko naza na kati ya recherche te pona bano sala recherche o koko alobi nanga na français ngasiko naza kaka na kati ya koko alobi nanga nini
nasala attention na ndako wana nazokende okota to balobi nzonzambi fallait ba recherche na bino ba grand rechercheur fallait bosala yango par rapport ya langue oyo ya yo sala yango na langue na soki koko na lobi na oke ndako eza mabe sikoyo olobaki bon na balula maloba koko na français mais non français eza yo te yo zali yo congolais siko balobi no na monoko no na Congo ke balobi nzambi eza po na nga na mona ka eza ba code o batikela biso na bakoko na biso ke fallait to décoder ngo parce que tant mundela kotela ki biso abane ko boma tanga ngaka gagner tout abana okata maboko azu kata bakingo azu sasa mais siko bakoko bazaki mayela opesa biso ba code mo bopo to comprendre mundele lo nya yela ki biso liboso na kata mabe na biso zaki ba église na bango oyo moko ya ba prophétesse ya Congo Kimpavita alobeke sika no sobo na croix de Jésus ezali signe ya croix boko tate ezali boko mimba mo perdu donc eza signe ya perdiction donc wana Kimpavita mais skoto ba koko na biso balobi ke nzonzambi nzoyambi elaksini donc elakisi ba code bino mais ko boza aliéné peut-être bozo comprendre te to comment vivre avec ba mo wana to comment vivre nango tozo sepela nango mais to yeba te ke eza mabe mais tozo comprendre te to yeba te po to décoder ngo balobi nzo nzambi siko fo yeba ke ki Kongo nzo elakisi ndako nza elakisi mokili après mbi elakisi mabe même atoyo na mbi na français eza mauvais siko to balobi nzo nzambi donc elakisi mokili ya mabe donc bokota te pona bandako wana to bakebisi bino na l'église wana kuta na époque l'église wana ba ko créer na kati ya mabele ba dévirger bana na biso abasi bazo ko abuser na bana na biso que soit mibali bebasi ti lelo na kati ya l'église ba bêtise eleka na ba kati ya l'église ti lelo na ba kati ya l'église o ba memela biso na mabele na biso même ata to landango na ba poto awa ti lelo tozomona même ata moto akekota ke sambela makama mabeka eleka nango mais sikoto ba koko na biso ba pesi biso code ba bina biso ke nzoyambi donc elakisi ndako wana ezanda kwa mabe nete sozo comprendre tozolanda bien na balandi diamano ba yebi na ba question na sekaka obozo comprendre bokomi obozo comprendre te a expliquer bino numéro na téléphone ya ngwana na se donc nzoyambi ndako ya mabe donc ba pesa biso ba code mo poto comprendre ke kotika mwana te be yoko ke kota na kati ndako wana te ya ngwana otobenga na ba français église kokendo kota te parce que ki Kongo elobi na biso nzo nzambi donc nzo elakisi ndako ya mabe nzo yambi ndako ya mabe nzo elakisi ndako mbi elakisi mabe ndeko na lobino sosola bisiko zali sentiment de lekabino ki fanatisme lekabino na babiloko ba mindele ba memela biso donc yangwana ozomona après so to yetolongwe na kati ndako nzambi nzo yambi ndesika to yasko na nzambe to yo belela ka nzambe obelela ka nini univers po so to yetolobi ndé bakoko baloba za so to belela po so balobi comme no Gisèle oyoka bato musuba koma lelo yoka comme nona na boti mwana nga na pesi comme Soraya elakisi ni na français elakisi fleur bon na latin na latin elakisi maison bon mais sikoyo source ya kombongo eza nini eza Soraya o comprendre eza exemple na opesa na bindenge moko tango mutalobi ke nzambi ewuti na monini ewuti na langue ki Congo sikoto baloba ke na baluba ba obenga ngonini o ba obenga ngomungu baba bongo na Swahili ba obenga ngonini o ba obenga ngobo nyoso wana source na ewuti wapi ewuti na Kikongo siko na Kikongo elobini na Kikongo elobi nza elakisi mokili mbi elakisi mabe siko yango ta oyoko lala na buto lobi nzambi sunganga siko zoloba na nini univers to loba na nini c'est lo ba rechercheur bien ba intellectuel nini énergie énergie tango esangana ki koma kimbi non yosko zonga sko koko no ke pesa sko koko o alobi ke mbi eza mabe yo ke yebisa ke koko mundo zoba nanga mwanambi mwanambi sko yebisa koko mundo zoba ne mwanambi na français mwanambi ekoma boy non yosko balobi no suki sakaka na langue ya bakoko na yo eza nini eza mabe donc eza mauvais parce que résultat yango tozomona bato bakoti na bandako bomundi bandako ngo balobi votre dame eziki na kati ya votre dame bilo onye bimi na kati ba squelette bilo onye bimi na kati ba monstre bilo onye bimi na kati mobali na mwasi bazo sala so makamnini bilo onye bimi na kati banzoyambi
o bakoko balobaki ke yango wana bomona ebimi wana mais biso sikona mabeye na biso bakundela biso blocage bakunda blocage na kati ya bandako wana eza na secret o batia na mabeye na biso ekanga esprit donc yango bakoko na biso batikela biso nini code wana ke eza ndako ya mabe pe kobelela kombo nzambi yango wana te mutu ekosunga kombo nzambi ozobelela ekosunga yo te siko kombo nani osunga kombo bakoko na yo biso foto lobaka pena mes ancêtres bosunganga nos ancêtres bosunganga bakoko na ngai bosunganga eza facilité na moto bamemela balangue ya bapaya badie na ba Jésus na banini donc eza facilité mais c'est la vérité eza vérité moko ok photo mona ke na tous les peuples na monde peuple congolais comme peuple moko 0 numéro 0 parce que oyo bakoki koyebisa ya malamu amonongo malamu te ya kosepelani na oyo mabe oyo yete mais toza pena numéro 0 pena kokufa toza ba premier ya kokufa biso bato okufa trop na monde mobimba toza numéro 1 ya kokufa mais question monga na tuna yo ngo sina tuna ngo pe mais yo na profiter ku to komaite mais na tuna ngo kaka tango to bondela na butu tozo sambela omona omoni ya mo pelo mono lutindu tamabe okangia Jésus omona ola mukimba mo omona landi ba olando bo ngo sote mi mo bokanka Jésus mono sote mbamo siko wana ezaka nini na kanisa monde olobi bato ebele balota bandoto wana baganga Jésus bakufa menga na lobango ke moto ayaka kosakana na bino bongo ezala nde Jésus bengi su yemoko parce que tant yo beleli kombo na eloba ngota soldat inkoni minjembo tant yo beleli kombo na ende sika yo ka soni mona accompagne ko timbeli akimi parce que comment ça fait-il yo zo lobake olali oyo loti bakangi obengi Jésus est-ce que avola lo sambela kité ngana tunyo question parce que lobi ke soko lali te kam na autre question ngana tuni ka problème ezate lokwa yo mto tuni ngana siko na oyebi soki bato nyonso balota bon moto nyonso aza chrétien avant lala na bota lobaka Seigneur sauve-moi Jésus sunga ngana lala bien pesa nga kimia o comprendre mais siko tanga ko lala na boto abengi Jésus Jésus sunga ngana ebite bande ko bolanda nga makamna oloba chrétien nyonso ozolandanga parce que oza aliéné au finga donc parce que oza bongo tango lala ba finga te ba tuna ba question ba komana si problème ezate ko finga pesa langelo te tango lala kana buto lobaka Seigneur Jésus kimia na yo elala nanga sunganga mais tango yo ke lala omuna mamoko bato ba elo kwa yo na buto ba fino mais siko ozangi temo oza aliéné spirituel oza bloqué spirituellement donc tango lali pe omuna mamoko ba ko fina yo mais obosani ke olobaki ke Seigneur nalala na kimia sunganga siko tango yo ko se sentir faiblesse wana ba yeko fino tuna ba question pas Seigneur te mais Seigneur ndeni nga na belela ki yo ke lala na ngai za na pembe na nga muta finanga te muta mais ndeni siko nga na sentir so be fe nete ba yeko finanga donc yo yoka ki na ote mais siko yo ngata yo olala muloka Seigneur au moins nete obiki parce que yende muta finaka bino le kombo wana yango neno yango wana bomona ba makambo wana parce que tant yo ke lala osengi moto ke abatela yo mais tant ke no lala ba o comprendre ka batela ki na yo te mais moi pour tout na ba question exactement mona po vaino kaka donc mingi ba belela bo ba kufa na bango donc yo pendo bika bo ka sato bika po ba sala biso te poto kufa ka ba sala biso photo umela na biso na mukili pour na révélation wana to komi ko chite ya kuya lo bakembisa po likambo baza choqué ba fandi ba ota ba tikali ki di ba mais ba question na minde za na diamano abotuna na se ya ko répondre et lo comme suna na loba situation ezoleka na Congo tant yo moni ba Notre Dame ya biso lo kwa yo benga on votre donc ya biso ya yote ya biso na Paris biso to vana na France makambo ezoleka na Congo lelo moni Martin Fayulu et lo ko bazo surtout to yebi ke lobby oyo zo ya lendi ba okena ye ko akende ko samba akende ko se présenter pardon na tribunal na makambo bafunda qui est comme quoi incitation à la haine tout ça massacre ya baluba tout ça tango yozo tala mambele kana Congo zo mona onde en tout cas makambo yango to na oloba peuple tanga za aliéné spirituel aliéné mental yango be événement de yaka na mabele donc pona nga makambo eza distraction makasi donc oui eza distraction makambo ya Martin Fayulu parce que ngana lobaki yango ke na ba mate ya musuna te na ba Facebook tout ça na lobaki fallait ko to lobaki combat na biso zaki Kabila dégage lelo bakoma mona combat na biso komi ya congolais plus congolais
donc congolais na congolais lelo bazobundana nzoka nde ezali kamufale botala na ndenge président aza na place pour le moment à travailler Félix président Félix Tshilombo bata ndenge akosala comme ça soka sali mabe bapesaka tante bapesaka 5 ans so pe bapesaka 5 ans so 3 ans ala pe bobandi ba démarche ya ko bundana na ye ale Martin Fayulu ne en attendant na ba CCC ye pas azosalaka ba kamne ko solola pour ceux qui président Félix asali mabe ye akekota après 5 ans mais oya bo déjà Félix aza na kati pour vérité des urnes au Martin Fayulu asenga na Congo eza na ngote pe otika kozala te ngapo na nga na omona eza na distraction mo makasi pona aza peuple moko aza wana aza peuple aliéné spirituel nyonso eza aliénation donc mundela sakana na congolais koleka ba peuple nyonso parce que ba peuple mosusu basakana na bango mais ba respecta culture na bango mais biso to boma tout otikala ka ndete oloba na o ka ba mindele ba memela biso Jésus Nzambi donc yango nozo mona ke bobela ba komo mo ezo simba te ale il s'agit mu pepe mo ya ememi bino no selele komi bitumba entre Martin Fayulu na muto aza président na place ale peuple no sa komi mukie baza na côté ya Félix et belé nyonso ba komi côté ya distraction donc parce que Martin Fayulu ndie ba opoussa ka ina bato ba opoussa na ba mindele parce que lokola ba tiaka biso toujours kaka na kati ya menace donc et comité na kati ya banda komona mwana na tata ba komo swana mwasi na mobali ba komo welela mwasi aza muta Félix mobali aza muta Martin Fay donc des autres wana koti donc yango na distraction parce que na ba peuple mususu makambo ko sala mate na ba mboka mususu na ba même atal biso ka na ba Afrique na biso na ba africain mususu makambo ko sala mate ke ndé batie Félix na place ba bando bunda siko na mwana mboka eza honte eza soni makambo. Mais likambo yo eza likambo ya peuple nyonso peuple congolais nyonso to azoloba yango ke souleva populaire osalema soki lelo bakangi Martin Fayulu mutu nyonso azomona ndenge nini ezoleka na Congo peuple congolais nyonso azoloba ke eza mabe fallait kimi ezala bato babongisa pourquoi ce mutu alobi bato batelemeli maintenant yo lobi ke eza distraction nga nazo comprendre te mpona likambo eza distraction makasi parce que bato ba ko comprendre te peuple aza ako comprendre te akoti na kati ya distraction mususu poto ba memi to yaki to ba ina komba na biso yaki Kabila dégage to quand c'est on de Kabila accueilli nini aussi là bati Martin Fayulu et bati Félix Félix aza wana na place na été fallait Martin donc si ko peuple aza na makanisine ko kanisa ki so Martin tazaki na place à Félix nde lelo donc lipa na Congo comme 1 centime mais faut mon peuple moko aza ndé na olobaka na ozonga ke peuple aza aliéné spirituel aliéné mental pour kanisa te ke so ezaki Martin taza na place à Félix pour le moment na minute on ndé ba Congo s'est changé le kuta bango nyonso ba wela kaka ba intérêt personnel ba zotsa bino na bino peuple na trouble na ya buzoba bo bunda na bino moto moko te pour le moment nano alingi Congo donc moto moko te azo travailler pena pona Congo ne tozabo pour le moment moto moko te azana na mawa ya Congo parce que pona kozana na mawa ya Congo faut que ça lokola Kagame asali na Rwanda Kagame abomi tous les églises azo kanga ba église nyonso parce que azo yeba ke mais oui Kagame na kati ya Rwanda azo boma ba église nyonso alobi ce ka ba église ezabo ba jeune ba progresser te parce que mboka ezalaka ba jeune mutu balandaka ba mikolo na liboso bana na sima mais lelo biso peuple bana na biso baza futi koleka biso ba parents pour anito koti si bakona banzela ya ba aliénation spirituelle yango ne bloqué bato et comme na bakama ba bitumba tina makama ba politique donc so ba peuple président moko ko ya malamu na kati ya Congo yebita ko changer Congo mais pour le moment président zate même ata batie Martin Fayulu na place à Félix ta monsieur kozako to pire ndé Félix au ça pour le moment donc c'est ça. Poto succès na biso to komi na suka penza bande kono so bande biso mbuta mafuta ya yo angwana en tout cas biso toza awana ya kuyelu bakimbisa conseil ni okopesa peuple congolais o azolanda yo lelo ndengo lobikaka mobulu ekoti na Congo ndenge to moni na tunyo question o répondre biso mais conseil mo pour na balandinyo surtout ya o bazolanda matondo Gisèle Rumba diamant noir en tout cas ngana okomiso kaka na ndenge tango nyonso tsaka ya kuyelu micro vraiment tout cas ko lembate po il faut to yokanaka po na hote ko sala conférence na kasoko tsela pe ba image conférence wana elobama ki elakisama ki ba kisi neni to salisama ndeni ni peuple akoyi ko salisama na oya ye ezana ba kombote na kasa mingi bozwa choc nzambe yo moko sala meka ko se renseigner ce qui comme conseil ndenge diamant noir lobi na loba
nga conseil nange eza kaka yo moko meka kokanisa na lobi na o nzambe eza ko code bakoko na biso baloba na biso bakode moko batikila biso bakoto décoder mais toyeba kité kanisa yo moko nzambe la kisi nini kanisa yo moko nzambe elakisi nini yeba pena ba mot par mot nzambe la kisi nini po muso oloba siko na sala mokili o monde bato batunanga siko so oloba ke nzambe ezandeki to kanisa te siko na sala mokili donc wana ezali à suivre quoi wana ba Rolandango to Rolandango tota ba question na c'est ndesi matrosa donc ina biso pour le moment na tikeli bino kaka ke bo kanisa nzambe nza elakisi mokili mbi elakisi mabe sikoto yo zolo banzambe sunganga nga pena nzambe nenga lingaka nga na mona batebele bakoma bon nga pena nzambe nenga lingaka nga nani yango lingaka yo monde monde o nde basala ngo monde motelingaka yo bi énergie motelingaka nzambe sunganga oloba na nani donc yeba sansa mo wana kombo wana elakisi nini siko yo obela na so na bi obela bakoko na bilo bandeko so ya koyela bi bakoko bomona ndisi kaka ya koyela na makama bakoko na ye boyeba ke na monde toza ba numéro 0 ba congolais o ke to bwanga alika ba bakoko po soko moni ba sénégalais to lo baka na Afrique ba sénégalais ba nani ba malien au mona ba ghanéen au mona ba sierra leone au mona bato nyonso ba Nigeria ba nigérien au mona bato nyonso même ata bazana ba Jésus na ba die mais ba bossa na culture na bote ngone za bonzambe ba bossa na culture na bango te parce que on amteza et on te sauvera bango mais biso peuple congolais au bossa na eloko yo koko kimela au secours ne loko wana secours na weza na Jésus te po ya ba fino na kimweza yango te eza ne loko koko protéger yo olala nango pembeli na yo po na ki mutaya ko salo mabete muko mutaya ko mika salo mabe ba ozo parce que oza sans protection mais ba Afrique nyoso lotangi o nyoso yo yebi ba na ba protection même ata ba sambela ilo komazani biloko ezebele yo na bi na conférence au mona totaki ba biloko ebele eza ba biloko to lia kango ya ko lia ko pilipili eza protection mungwa eza protection mai eza protection mais bato ba mona ndeti ngana na Jésus eze le côté parce que na monde mobimba Congolais zo kufa numéro 0 masambela koleka yo Congolais zo kufa na ndenge moko koleka peuple nyonso peut-être lobi pe kozama mokona yo parce que zo linga koyeba te donc c'est ça yangwana oyo message ngana ye nango yangwana ya ko comprendre oyeba mon oyeba comme ça à suivre to solo longo kazi suna kata diamant Mama Emily Njemba mama Likelemba na London benga diamant noir en tout cas Mama Emily benganga parce que numéro na yo e bungaki benganga Mama Emily Njemba na Londres et puis to suki na biso ya kuyel ba kembisa en tout cas bato nyos ba yokio lelo ne to lobi na diamant noir bobi système na ba commentaire en bien ou en mal toyo kabe et so été ko finga mais to finga te to tunande ba question ngo pesa mbote na mutu moko wala ndio to moi liloba moko ezanga mbote na bana kongodia totila nyonso pe mbote na balandi nyonso bolinga ya ko yelo minga pe na linga bino mingi totsaki conférence culturelle to banda osala ngo chaque 3 mois na hotel numéro na ngana kata numéro eza wana o ya monya opesa kombo po assister parce que to banda ka babilo to ko pesa 07 53 444 217 0033 753 444 217 donc yangwana numéro ya kuyalu conférence eza dans 3 mois to présenter biloko no sone na ba protection na biso basala biso poto to kimela na babiloko basala biso te poto kimela na moto donc ba koko baza ba force na biso mais ba yeba ki eloko nini koko protéger au cas où problème mais ce que to kima biloko wana to benga biloko wana bandoki to ke kota na ba église to bengi nzonzambi o ke faut décoder ce ko code wana nzonzambi elaksini edi no pa ya panza sanga Kongo ya na conférence edi no panza sanga Kongo ya ye mo panza sanga Kongo ti edi no panza sanga Kongo ya na conférence donc à la tête to tia so date mososo poto bando sala bo bato bando mesana ka na babiloko ya biso na ba force na biso ndenge ba africain nyonso basalaka ndenge ba africain belé basalaka biso yango ne loko ezangi biso yangwana yango to kufa pamba mbote na bino nyonso pe mbote na ba o nyonso bozaki na ngana kati ya conférence o nyonso to sangisana ki mayele nde na loba ozala mayele belé partager mayele na yo ya ku yo na mayele te yo le kinga na mayele alors so to tie conférence pona ko mema mayele yo pe yakana mema mayele batu musu bazana bana besoin ya mayele no donc bambote na batu nyonso o balinga ngai. Restez branchés sur Diamant Noir TV, à très bientôt. Bye. Diamant, Gisele Umba, Gisele Umba, Nakolina ya Diamant, Gisele Umba.
nana troublé oh mon amour. Merci. Je suis allé au bas, diamant.